Congo Millennium, Congo Millennium. Voilà, internaute, il y a Congo Millennium, tous en route. Ah, tokende matanga, tokende morgue, yande konabiso, oyo a perdra qui vit nae. Jour ya marche, oyo esalemaki par catholique, na peuple congolais mobimba tozalaki penza libanda, mais ye azwaki penza libaku ya ko perdre vie nae. C'est pourquoi Congo Millennium biso vraiment équipe mobimba, to na nzela tozokende siko na morgue. Bino balanzi ya Congo Millennium awa toza en direct avenue babenga rango eza avenue ya morgue ya mama Yemo toza awa toye po na ndenge sorti ya corps ya sœur na biso Thérèse Kapangala ezobima lelo Kapangala Mwanza oyo azalaki aspirante mais lelo atikaki biso mukolo makambo elekanaki ya marche ya le 31 oyo salemaki bomonaki kaka lolenge kani boyokaki basango kasi corps yango yo vraiment tobengi martyr de la liberté ndenge bazo benga kasi pe tokozangisa te tozwa ta pe mwa baninga o bazalaki mbote machine mbote kombo na yo Anaël Bomem Anaël yo yebi aspirante Thérèse na yebi pour te vendre en face total elekana ndenge nini nano. Bon, c'était juste une marche où on est bandé kolekana, marche bandé kolekana mkolango. Abime kanda kenda église pour te montrer na nepe samedi, to pesa ni mbote to lekani. Le dimanche à la qui peut maman que non na ke prier anda kendaka. Ba telema ki kutupe na marche wana na ba petite sœur Hermo Boye. Après un temps juste bal et juillet na nzoto. Mais moi on a mona ki kaka ezaki que na termina coin wana. Place tozo ba transport na arrêt ya Chanik na moni ba memi mutuna makila abande vraiment ko saigner kasi siko l'été esali nini pona e esali lote balandi ya Congo Millennium to ya Thérèse yango ba oyo ba yebaki to pe pona ba oyo ba mona ki était sœur Thérèse yeyo atika kibiso mukolo ya marche oyo esalemaki kasi nzambe penza yamba molimo na ye malamu et puis biso na bino tozo continuer esika o bakolela image et aux alara na Congo Millennium nulle part.
bozaka sima ya Tatiana Osango pona kopesa kabino ba news ya mboka na biso lelo tozalaki awa na compte ya ndeko na biso oyo azwaki likama mokolo ya le 21 mars oyo esalemaki dimanche par ba laïque catholique totambolaki na nzela ye penza azwaki libaku ya kufa kaka na kati ya paroisse na ye paroisse yango nini paroisse Saint-François yango tozwaki awa na commune ya Kitambo donc soko zaka na velodrome pembeni wa penza esika ba chargeur babelaka nde esika biso toza na kati wana towutaki na bino bomoi ndenge elekani bilili na morgue malgré que ba mapinga ba déranger biso mwa moke pour que tozwa image te mais lokola tozalaka wana mpona bino tozweli bino quand même image émission lelo esepelisa bino nyonso bozali kolanda biso mais baipoti balobi te la lutte continue. Tatiana Osango au milieu du village tozana mpona bino nyonso. Vous avez besoin de nous, on est là. Mais arrêtez de nous appeler pour na koyebisaka biso to kotindela so ba message penza oyo eza en sens te. Tatiana ayeli musala na Congo Millennium. Merci na bino nyonso bayo bozali ko porter biso vraiment à cœur. Merci na ba diaspora, merci na bayi politique nyonso ezala ya opposition, ezala bayi pouvoir bino nyonso tolingi bino. Merci également celui qu'on appelle Lynx Longielo nazoyoka déjà et ça l'ingavre bien et merci également à Papa Riki Dibendi, merci ya maman ya bana ebele yozolanda biso vraiment, merci également na ba nyonso bosepelaka na Tatiana boy bakenga pe na lingaka bino Eric Lusando le noble grand frère propre, c'est-à-dire on a conseillé à Tatiana chaque instant ba message na yo ça nga bien yo ça que musa na vraiment et kende liboso. Merci beaucoup à vous Eric Lusando Maboko Bank yayo asolara vrai bien la petite sœur nae et merci également à celui qu'on appelle Claude Ponda qui torque, ça dit Claude Ponda les rassembleurs Eric Lusando on peut s'en basango. Merci na ba union so bozana France ba union so bozana Allemagne ba union. Merci à toi Riki Nemiala, je vous aime tous. Merci à tout le monde, à toi qui libérate, pardon vraiment pour vouloir rater. Merci à celui qu'on appelle Apollinaire Louvoué, son grand frère propre. Merci à Mireille Osango depuis les États-Unis. Merci à Jordan, merci à toi Jires Mwanda pour Nabililia qui toque. Retrouvez Tatiana encore une fois prochainement, retrouvez-nous prochainement pour Nama Solo et qui toque autoza naka pour non sa abino plaisir. Bobo to bondeko eko bako renye na mabota mabino soki nzambe azongite toromona na lisusu poto sola na bino masolo ya kitoko. Et merci également à celle qu'on appelle Madame Ambroisine qui est maman Nachilo, je suis de cœur avec vous et merci à Pinocchio, le baron de Bundes Mobile et à maman Mimi. Merci également à le roi Mavinga Motema et à mère Agnès na Irlande. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Bolandara Tatiana Osango Nazana vraiment pour Nabino Bayo Bolinganga, bo continue Kolinganga et merci également na Baenyon sans oublier Cécile Osango. Dieu donné au Sango, Oscar Slicarne, mon président. Et merci également à champion à ma bouche au Sango, maître Bas Badi Banga. Et aussi à Wazi, maître Wazile depuis Bordeaux. Merci à Sami Mokili Mutandu. Yo penza don kiko, mobile nzela mino sola. Bien pour continuer ko sola bien. Tatiana au Sango, finga borotemba na roloba. Merci Nabino. Allez, retrouvez-nous prochainement, n'est-ce pas? Au revoir. Congo Millennium.